Chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé Kimokolo ya Lobby Moleki mercredi 26 janvier 2022 na troisième réunion ya comité politique et de pilotage ya projet ya 145 territoires ya pays République démocratique du Congo. Ministre ya communication et médias Patrick Muyaya asala kibongo tour ya ba commission pour na évolution ya ba travaux généraux oyo etali presse to pe média awa na République démocratique du Congo pe bokozwa ba détail na édition ya mokolo ya lelo. Merci Nabino Bozali ebele ya kolanda KNB News ya mokolo ya lelo. Magazine o emesala ko informa kabino tango nyonso pe mikolo nyonso to fongola basango ya mokolo ya lelo pona kolobela bongo troisième réunion de pilotage na likambo etali 145 territoires ya République démocratique du Congo ezalaki bongo président na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bozo ba détail na commentaire oyo. Troisième réunion ya comité ya pilotage ya programme de développement à la base ya 145 territoires. Chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a président qui yango mokolo ya Lobby Moleki mercredi 26 janvier 2022 na cité ya Union africaine. Na réunion ya troisième ya genre ya comité politique et de pilotage programme ya développement de base ya 145 territoires. Ba ministre ebele pe quelques membres ya cabinet ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bazalaki présent au wapi directeur ya cabinet na ye bazwaki part na bokutani yango ya koyeba pe kosimba na rencontre yango au ministre Patrick Muyaya ya porte-parole ya gouvernement indikaki na bapandisango ke ezalaki question ya kotia point na mise en œuvre ya calendrier en cours ya préparation pe ya ko mema lolenge nini programme yango ekosalema pe exécution na yango na terrain ya koyeba pe kosimba objectif recherché na chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezalaki bongo ya koinitier programme yango pe accélération amélioration ya ba conditions de vie ya population oyo ba vivaka na ba milieu rural oyo bazali tango molai abandonné na propre sort na bango moko pe koyeba ko booster développement ya mboka à partir ya base. Boyeba ke programme yango ezalaki bongo lancé le 9 octobre 2021 na kenge chef lié ya province ya Kwango et pa ya premier ministre chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kienge pe monta ya 450 millions de dollars nde ezalaki pe etiamaki pour la réalisation ya projet yango Kinshasa et l'équipe partout. Ba travaux ya état généraux ezali ko continuer bongo pona ko luka amélioration ya malamu ya média to pe ya presse awa na République démocratique du Congo pezo salema bongo na présence ya ministre ya communication et média Patrick Muyaya bozo ba détail. Après lancement officiel ya ba état généraux ya communication pe média oyo ezalaki lancé na chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokolo ya mardi 25 janvier 2022 proprement dit ya mercredi 26 janvier 2022 na centre catholique Nganda na Kinshasa ezalaki bongo plus de 2000 participants oyo bautaki bipai nyonso na ba secteur ya média pe ya communication ya intérieur pe extérieur ya République démocratique du Congo nde bazwaki part na milulu yango mikolo ebele oyo ezalaki marqué na visite ya ministre ya communication et média Patrick Muyaya pe ye andimisamaki ete moko na ba déroulement malamu ya ba travaux na commission P, 3 commissions etamaki bongo en place ya liboso ezalaki bongo commission un texte ezalaki présidé na Gabi Kuba moko ya INPC P, commission politique nationale et communication P réflexion sur mise en place et conseil national et presse na CNP ezalaki dirigé na Jean-Marie Kassamba P pona ye ezabongo question ya ko réponse si politique nationale et communication ya pays lelenge ba pays mosusu esalaka elingi koloba
kotia ba stratégie ya communication interne pe externe oyo ekouta positivement na mboka na biso République démocratique du Congo pe na libanda ba participants ba ko proposer bongo recommandation oyo eko permettre na gouvernement ya ko solliciter accréditation ya ba journaliste ya média public pe mosusu na bamboka ya libanda pona kolanda bongo ba intérêt na biso ya République démocratique du Congo. Pe troisième commission ezalaki bongo viabilité ya média ezalaki bongo dirigé na professeur chrétien et kambo ya ifasike pe clôture na yango eza prévu to pe kosalema mokolo ya samedi 30 janvier 2022 pona kozwa ba compromis ya malamu na o etali état généraux ya communication et médias. Kinshasa eleki partout. Na likambo etali grève ya enseignement gouvernement etikali simate s'engager pour na koluka solution na likambo etali revendication na bango pour na kolandela amélioration ya enseignement awa na République démocratique du Congo. Bonjour ba détail. Nangambo ya éducation après déclaration ya ba professeur ya ba chef de travaux pe ba assistant ya ba université ba annonça ki grève na bango na likambo etali amélioration ya conditions de vie na bango pe majoration ya salaire pe nangambo ya ba autorité ya mboka ba vanda ki kimete pe ba membre ya gouvernement congolais ba s'engagea ki pona koluka solution durable na revendication ya ba gréviste. Son excellence Moïndo Zangi oyo azali ministre ya ESI a annoncé qu'il début ya ba négociation mokolo ya lobi moleki mercredi 26 janvier 2022 entre ba gréviste pe gouvernement congolais pe ba échange yango ezalaki conduit na vice-premier ministre ministre ya fonction publique na ba ministre mosusu ndakisa ministre ya budget ministre ya finance pe ya ESI pe beaucoup tani mosusu ezali bongo prévu to pe fixer mokolo ya lundi oyo ezali koya pona kozwa ba solution oyo etali kelasi na République démocratique du Congo. Kinshasa eleki partout. Parlement debout sans formol oyo ekambamaka na président Gilles annoncé ki maloba to pe aloba ki bongo na micro ya KNB News etolanda. Yango tokoyebisa même papa ya biso sa malokonde kolingete okita sur le terrain oluka moyen aussi ça peut ba Grèce eleki mingi na nzoto tomonaki yo mokolo ya ferie ozotambola na bachateau to nyonso mais ozoloba toujours na maloba lobi ete Kinshasa nazolandela misala oyo ya centre mais lei nazoyebisa na moment oyo Gentini Ngomila azokombola na butu mais soki okei na likolo ya son de mouton oyo ezali na Pascal oyo tobengi na bitabe ya kerono okokuta kaka matiti okokuta même bamasango ekomi kobota likolo ya son de mouton na se ya son de mouton ya bitabe libulu ekomi kotumba monene awa yaya boyebi bia afa tosala banzela wana boyebi bia bato ebele bilobaloba balobaki na nzela ebele batambolaki makolo au cas où tozosuete te ou bien soit de mouton esuffisile ou bien ekwei population wana bakoloba nini bakoloba biloko ezali ya baéchantillon lokola ya bachinois oyo bien ya bakongolais moko basalaki yango tokoyebisa papa Sama Lokonde tolingi mpe basanction ezala devant baministre oyo bazosala te politi combattant delite awa nazoyebisa yo tozosenga na papa na biso Kasongo soki atelemi te quartier 3 guerre civile ezokota yaya nazoyebisa yo papa Kasongo soki atelemi te quartier 3 guerre civile ezokoma tozopesa mise en garde na bato nyonso ya lamuka oyo bazokanga bato oyo balati polo ya Félix Antoine Tshisekedi awa yeba ete chaque parti politique ezalaka na message oyo epesaka bamilita na bango po ete bakanga bayeba moyen ya kosala oyo tobengi bras de fer na terrain mais nazoyebisa yo bato alamuka nazoyebisa yo bakoma na un moko tobengaka un tribal. Mouvement Force du Progrès ya UDPS base dirigeaki mokolo ya lelo kino kuna na parti topé na siège ya UDPS pour na ko exiger bongo départ ya président AI Jean-Marc Abound oyo bango balobi il faut a démissionner kaka ndenge moko aloba kitolanda.
ah déjà donc au monde donc on a gagné terrain donc à Bundu yango kende dans le bureau bimisa ba document na yo pas soto yekuna ah au monde donc là tout se préparer comme permanence donc kende déjà mbangu bimisa ba biloko na yo merci na liste les osal na IDPS au tiers les combattants simple parce que au santé au meyi ko yabwe ah donc tout ça déjà ah toi qui t'a kamingité ça ça kamikaze moko donc tu es pas quitté kamikaze ya komba kabuni et au moni là qui n'a ça va folie na kinga bwana ay bise déjà mission ba ka bilo basani basom que to la kaka déjà qui non loko saka tiseke que ozali katange nzoka nde oza muta luge comme on est kabunji wa kabunji koko na oye na bisa oda banda kala loko yo ki na IDPS pona ko étouffer biso to litaki opesa opportunité donner ba kuya décision finale yaya opendo bourret omanda dana to ba chimie o za IDPS to matakuna État des droits, c'est le magistrat, les précédemment, c'est gouvernement, Fachibeton, Siona, Biki Rouge, Minerve, c'est le bout du bébé, Agui, mon pépé. Gouverneur militaire lieutenant Constant Ndima azali kaka ko continuer ko bunda na partie est ya République démocratique du Congo et longo na FRDC mapinga ya République démocratique du Congo pona ko kotisa Kenya na partie STP azalaki yemoko présent pona ko superviser bongo attaque o salema ki bongo ya ba M23 bozo ba détail. République démocratique du Congo na Nord Kivu na souci à kokotisa kimia na partie est ya République démocratique du Congo des chefs de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayeba na ko décréter bongo état de siège na partie est ya République démocratique du Congo côté Nord Kivu pena Ituri pe mapinga ya FRDC bazali ko continuer kaka ko bundela ekolo elongo na gouverneur militaire lieutenant général Constant Ndima azalaki sur terrain na champ de tir pour na superviser yemoko bongo ba opération militaire contre ba M23 na territoire ya Ruchuru le 26 janvier 2022 oyo babandaki ko menacer na esika yango wuta mokolo ya le 24 janvier 2022 pe anosaki bongo la population ba kozala na kimia pamba te bango bazali vraiment ko bundela ekolo pe bazali déterminé à kokotisa kimia na partie est ya République démocratique du Congo. Kinshasa il est qui partout. Beltesco mosungi ya bana mboka azali ko continuer ko laisser congolais na spaghetti roni mobimba esiko zali okozwa yango partout na ba boutique to pe na ba gablo ezali na kwa na bino bolanda bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifier toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango nde ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni
oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mususu babingi ya kitoko makasi babingi macaroni ya Bitosco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala petite ya consommation na bino mikolonio so akolia macaroni roni na spaghetti roni pour ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi pour toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Betesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Betesco pour yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba ou tabatango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Collectif ya avocat ya République démocratique du Congo va porter plainte contre général Sylvano Kasongo pour la maltraitance et diffamation ya moko na bango to pe ya collègue na bango ya mosala azalaki bongo accusé na escroquerie pe bango bazali kolandela po justice et sala mosala na yango to landa. Collectif ya avocat bauti ko déposer plainte contre général Sylvano Kasongo pe général Ilondo pour na enlèvement pe diffamation ya moko na bango to pe ya collègue na bango ya mosala na kombo ya maître Pati Lendo bazalaki liboso ya auditorat militaire pour na maltraitance pe qualifié escroc sans preuve pe basengi implication directe ya chef de l'état pe ya autorité mususu na oyo etali diffamation ya moko na bango ya mibeko pona ko défendre sujet chinois oyo a bafuaki valeur ya congolais pe congolais yango azali congolais ya pamba te azali moko ya bato ya mibeko pe basengi na ngambo ya bato ya mibeko bayeba koteme elongo mpona komaitsa bongo bendele ya Congo Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Première défaite ya saison ya ASV Club face à équipe ya Saint-Éloi Lupopo na 3-1 moko ya ba président ya Kinshasa azangaki malobate na micro ya KNB News. Zali section spécialisée marché central à la Kinshasa. Donc il y a section Oyo Iso Sangsa tous les supporters à 24 communes. En union Sobaya Awa, Vava Musala, Tozalana, Bango Awa, Sololi, Makambu, Oyo Etali Club et après occupation à Bango, Musala, tout ensemble. Oui, pour le moment, Club est très bien encore. Malgré des faits d'autorité pour Lobina, le Popo, mais en soi, en tout cas, Club est très bien. On a fait la morale, les hommes à Kambabal, donc le football c'est toujours comme ça. Pour le moment, à part le titre, tout ça est là aussi sur le bateau. Donc, saison où tout ça a besoin surtout récupérer. Bientôt, je vais aller sur de la mission. Où il y a des gens qui se sont passés. Donc, à partir de bientôt, tout ça dans le mercato. Donc, janvier, en gros, beaucoup de monde va jouer à Baroya. Et puis, l'année, moi, j'ai dit c'est qui dit merci à Zali, à Zali équipe dans le Boumachi. Le reste, c'est bientôt, tout ça, c'est là, officiellement, va représenter va jouer où il va y avoir la saison, ou bien en mi-saison. Donc, pour le monde, on va jouer à Zali. Par rapport à la supporter, on a aussi un avant le pour le tu yebi à face Zali. À face wana, ils ont un nini na ba supporter nyonso ya vita. Va apporter effort na bango. Cela veut dire Pierre na bango ezanini ba $1. Donc par mois, toujours singa na ba supporter nyonso to contribuer $1. $1 wana yango to kosomba même ba joueur, même ba centre sportif, y compris na en fait nani Africell oyo azo accompagner biso. Donc pour ça la biso bien. Et on a aussi na ba supporter vraiment ba emboîter le pas. esali mikolo ebele wuta baautorité bazwaki mokano ya kobuka marché monene to mpe zando mpona kotonga yango kasi inane mokoka ate eloko moko esalami te constat ya KNB News ya mokolo ya lelo. Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, ezalaka lisusu na marché central te depuis Kendambu ya Zando ezalaka démoli en mars 2021 sur initiative ya autorité ya ville oyo balingai ko reconstruire centre commercial oyo etongama na ba colon depuis 1943 pe lisusu ezalaka renouvelé na Mobutu na 1970.
Bangar nyonso pe ba pavillon ezalaki rasé na ba bulldozer. Mais près d'une année inquiétude ezali ko continuer ko fanda pour te ba travaux de reconstruction ya marché oyo nanu e bandate malgré passage ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na site yango tisikoyo fon. Pendant tawana ba marchand bazali ko luka ko s'installer le long ya ba avenue Rwakadingi, Loa, Kato, Chopa pour na ko luka ndenge nini ya ko exercer musala na bango misusu ba kenda na bango na ba marché ya mike oyo etongama na ba commune ndeti ya Kinshasa Lingwala nde bazali ko se plaindre na ba conditions difficiles oyo bazali ko salela musala na bango. Gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentili Ngobila a présenté ka maquette moko oyo et sengelaki ezala prochain marché central mais nini esalaka ke e bloquer effectivité ya ba travaux oyo ya reconstruction ya Zando. Porte-parole du gouvernement provincial azali ko évoqué entre autres retard causé na pandémie ya Covid-19 selon ye. Zando ezali le plus grand marché ya Kinshasa où ils a fréquenté à plus ou moins 1 million ya ba Congolais chaque jour. Mais ba conditions hygiéniques ezalaki malamu te na marché oyo ezalaka na toilette publique te pe ba canalisation ya mai pona mbula ezalaki quasiment bouché. Problème ya munene ezalaki lisusu marché oyo ebande ko produire jusqu'à 9 tonnes ya ba déchets par jour mais ba déchets yango faute ya politique moko d'assainissement et ezalaka évacuer te pe nyonso ebande ko tikala kaka awa nde yango ebande ko komisa marché oyo très sale nde epermetaki na bakondi babuka yango kasi question na biso ezali ko buka kasi ko tika yango boy ko tonga te ezali solution te bakondi bo chama ele pote wenze oyo ezonge la ko fonctionner normalement pote na minute oyo ba mama to pe ba papa oyo bazali ko sala musala awa ya ko lesa mabota na bango na nzela ya commerce oyo bazala na Zando oyo bazali ko lela chaque jour butu pe moyi kutu to tseki bango micro balo kasi ba boy na bango ko balobi baloba balemba solution ya malonga ezali ko zoma te bakoloba lisusu te bazali ko talela kaka ba konzi ya mboka pe rendez-vous na 2023 nde bakoyeba ko sanctionner ba nyonso oyo basali musala te pona quotidien ya congolais ezala amélioré. Tokomi na suka édition ya mokolo ya lelo onga Suzy Mwenda nazaki na esengo ya ko présenter pona bino soki esepesi bino na bandako botala na sima ya caméra pe régie pona kopesa merci na papa Timothée Kayembe oyo asali mosala kitoko supervision esimbamaki na héritier Luko Jibalobi l'homme intègre pe montage ya mokolo ya lelo ebetamaki dada na Arnaud Dembuya balobi Seigneur Pentacle pe toujours la coordination ya les grands lieux de communication Dimumu Kendi le coach oyo amesana ko coacher bato nyonso ngai na bino tokutani mbala esima kaka na souci ya ko servir bino ciao. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no